Ici, au marché central Zando. Marché central. Pas un gros salité, gros soto. Au marché central, hein? Donc bosoto modèle au monde avec un confinement total, bah même très vite. Donc les cannes vont monter. Central. Cannes vont monter. Bana mboka bazangi fika koteka. Wana telo kwa nini munu bana. So bia bia ko ba. Bola Zando. Zando, como não dá para chique.
Niveau sanitaire ezalaki moto ogenda quelli Rosala Voilà, ou à pavillon. Oh, ça Bonjour Nabino Nyonso, Bana Poto, Bana République démocratique du Congo, partout dans le monde, au nord de la diaspora et tout, Bolanda Rabiso. C'est un dimanche spécial pour Nabiso, ça veut dire que je me suis organisé en tant que leader d'opinion politique, n'a invité Bino Presse. Parce que nous avons un respect, estime, considération à Bino Presse. Nous avons dit que nous avons se retrouvé à Gombe, nous se retrouvé à la gare centrale, comment on appelle, nous se retrouvé à l'avenue du commerce, nous se retrouvé à Katia Zandou, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'il y a eu, étant leader d'opinion, le jugement est belé par rapport au fonctionnement et à la politique et au gouverneur Gentini Ngobila. Bisno sobana Kinshasa boyebi ndenge tozali Yolanda politique à gouverneur Ngobila, tozako sala ba attaque.
Tout ça, attaquer gestion. Mais moi, je suis allé plus loin. Dans mon que Tokokoti Kalakara n'a pas attaqué gestion. En réalité, qu'est-ce qui se passe, entre autres, sur la question, il y a confinement, il y a Gombe, et Makambo, il y a Nini, comment on appelle, réhabilitation, il y a Zandu. Il y a Ngona Komela qui bourgmestre, il y a Gombe, où il y a Zali Kolo Mabele, où il y a autorisé Ngaï, bourgmestre, il y a Gombe, Fabrice Ngoy, félicitations. Il a été très flexible dans voie Nabiso leader d'opinion. Et bourgmestre Fabrice Ngoy, où il y a Gombe, il ne pouvait pas accorder Ngaï, n'a visiter Gombe sans pour autant avoir le feu vert du gouverneur Ngobila. Gloire à Dieu, gouverneur Ngobila, ça qui flexible. Bon, donc on a un analyste politique, il y a beaucoup courage, il y a Kokoma, autorisé, un journaliste à visiter Gombe, à visiter Zandu. Et bon, il y a un commentaire. Donc je suis là entièrement à disposition à Bino Presse. Namituna Borotunanga, tu visiter Gombe, tu visiter Boulevard du 30 juin, tu mets une opération à Kinbopé, tu as bandi Moussala Nango. Nous espérons que continue Tinasuka, tu côté avenue du commerce bien nettoyé, tu côté na Zandu Awa, tu côté Zandu Ndengeza Kokangama, projet est déjà que bazo banda ba travaux nango dans quelques jours awa. Heureusement que côté Zandu tu côté ni pena administrateur ya Zandu bomonié. Donc, na commandant major Yves Chilobo, Oyazali, major commandant Yawenze Yanini Yazandu, mais nous avons été très bien reçus par le commandant ya commune ya Gombe, major Roger. Il y a des biso, tout ce boko, ba mesures barrières, tout les cas et tout. Donc voilà, démarche na salaki yangoyo, ngai mogote na Bino Presse to landela, to yeba ko analyser enfin qu'opinion, ayeba réellement quelle est la vision, quelle est la politique de Gentini Ngobila, oyazali gouverneur ya ville à Kinshasa. Motone za sima ya yo siko kotala o inspecter poto yambara yo lo bagi mingi. Avis échangé to avis ezo continuer à nengo zalaki o sali lecture nini sima ya yo ko inspecter lelo Gombe et puis kotala Zandu. Non, lecture nangai c'est sans commentaire, sans flatterie. Na linga ko sala lecture ngai mokote. Na boyi makambo deux poids deux mesures. Na préféré qu'il na sala lecture, il y a confinement, il y a Gombe, il y a ko visiter Gombe particulièrement dans le marché central avec vous la presse. Donc le loso botuninga question wana réponse na repère sabino to visiter Gombe na Zandu ngai na bino. Bino pe lecture na bino ezanini. Ponga lecture nanga na moni Gombe est bien confiné, les mesures à barrière à sécurité ezali. Gombe est bien entretenu. Zandu yango to kutanana administrateur, ba travaux à Zandu dans 2-3 jours bazo lancé, ça veut dire que il y a quand même une bonne volonté de la part de la politique et du gouverneur. Na évité sur réponse tangé c'est possibilité, mais moi je pense que politique à gouverneur Ngobila est clair et permettre que biso ba leader d'opinion to kitaka na terrain, to palper ba vraie réalité pour te ba communiquer la bonne information sans émotion, sans état d'âme. Matondo mingi na Timothée le Noir parce que nous moko ezalaki koloba mate wenze ya Zando bateki yango parce que bakoloba te ezali na indien moko yende akoluka ko azora bambongo na kati ya Zando yango wana balongoli bato banson awa na Zando pote batindika bango libanda et juste après mosolo wana o ekokota et servir nde na indien wana. Est-ce que lisolo yango eza ya solo? Lisolo yango je sais pas si je peux dire ya solo. Malheureusement, dans la tête de ville, dans le gouvernement provincial, dans la appel à l'administration à Zandu, pour batumi babosa na ke Zandu ezala na bureau. Zandu ezala na AD, administrateur directeur, ADT azali technique na ADF. Ça veut dire que Zandu ezala même na ba comptable, ba service d'assiette. Donc Zandu c'est une administration. Je suis un ancien de l'Assemblée provinciale Boyebi. Sentiment nanga ezali nini? C'est que na solo lina bourgmestre Fabrice Ngoy, o yazali ya Gombe. Bomoni na uti ko solo la na administrateur ya Zandu kombone na Guy Michaud Wanjo. Et pour votre information, na solo la qui peut na gouverneur. Toye batan ke bakinois, qu'est-ce qui se passe na Zandu? Ce qui m'a motivé ko ya awa eza langage na zwaki. Ça veut dire que batu bateka na Zandu ba se déranger te. Zandu ezo banda réhabilitation. Na yebi que souci ya ba kinois ya ba congolais que tant misala Zandu gesila ba ko privilégier ba sia ba député, ba sia ba généraux, ba sia ba ministre, je vous dis que c'est faux. Na sima na bino tibo vandiawa tozana bandeko baza basala kana Zandu. Zandu eza na administration. Ça veut dire que eyebani que na pavillon 3 bazala ka autant. Na table boye, monsieur boye. Na pavillon 5 bazala ka autant, bazala ka boye. Ça veut dire que ndenge travaux ya Zandu ezo banda na réhabilitation bozu image. En pleine révolution et modernité, en plein 21e siècle, tokoza na wenze ya soni ya salité boyete, en plein centre-ville, où est la capitale à Kinshasa, en plein Gombe, où est le miroir. Il y a la République démocratique du Congo, et ça sonne. Sans complaisance.
naza d'accord na politique ya Ngobila en tant que gouverneur to réhabiliter Zandu. Ba mama ya Zandu bandeko bokolanda biso na poto boyebisa ba mama bandeko na biso bateka na Zandu bazala tranquille. Administration ya Zandu et répertorier bato nyonso. Ba travaux ezobanda. Tango ba travaux esi la ba kosala nini? Ba chef ya pavillon bako bengisa bato na bango parce que ba numéro de téléphone eza plus loin ba adresse pe ezali. Donc bozwa Zandu ka te eska to aka kobeta cop to luke lamba tombola to koti malewa et puis Zandu fallait ka abakanga ngo. Et so mona wenzeza na kuzu. En plein moi boye OK ba mesa mso za na Zandu okokota na mwasi na moi o sepeli na yo. Ça se fait nulle part. Malewa eza nango problème te malewa to kolia. Alors moi makambo ebele za na Zandu shege muyibi kuluna na cadre d'insécurité la ndenge ka coroner ye mokilango evanda kimia il fallait pe ka Zandu peto stopper ngo boye et za réhabilitation nango et permettre la sécurité za na cadrage nango et permettre na parking ya ba client bato yo tout baza ya Zandu baza répertorier souci ezate. Tant que travaux que si la moutonnion ça vous a interpellé. D'ailleurs, n'a eu information et pas bourgmestre ya Gombe Fabrice Ngoy na monsieur l'administrateur à Zandu sur ordre ya gouverneur ba mama mingi ba kotisi bango benga ngoni na ba kato na ba louvoi ba zu groupe mususu ba memi bango na Somba Zigida lobby bomona ki gouverneur akenda ça la descente na Somba Zigida. Bref, malheureusement pour moi je suis pas de l'hôtel de ville on a des informations ngana il y a une disposition à bino la presse. Ndeko Timothée Lenoir, motuna nanga ezali boye. Toyebi était balamboka Kinshasa ba vivra toujours au jour. Ça veut dire Zandu à côté ça plus de 15 à 20 000 personnes oyo balé ça ba mabota pe ba foyer na bango baza ba futamité. Na ba futami o l'état futaka na bateau nyonso bakana ngoma Kinshasa sur le 12 millions de babita à Kinshasa tant mususu na babita Kinshasa to leki ata katikatité. Alors tous ces gens là, quelles sont les précautions oyo l'état azwa ki tango ayeba ki eta kokanga Zandu par rapport ya ba famille na bango? Est-ce que bino ba leader d'opinion ne ko kobeta tolo wa to CP pas ko kobeta tolo ya ba malamu mais koyeba ko côté la population c'est autre chose. Boyebi était il y a combien de milliers de familles aujourd'hui qui sont privées parce que vous prenez du temps. Il y a qu'on réflexionner, il y a qu'on salo de sobolingi et ça malamu pour la biso. Na ba l'état organisé, on prévoit tout basera toujours ba précaution. Il y a qu'on paie ça même batouana ba crédit pour être baye ba ko survivre jusqu'à ce que ba ko rétablir ici kalango. Bo sala ka makambo da bino ba konzina bino na loyenge la ko yeba été ba famille na pe basala ba bana ba ba fouter la ka et. Na ko répondre yo. Na ko répondre yo. Na comprendre les soucis na yo. Na ko répondre yo. Malheureusement pour moi, 1, je ne suis pas de l'Assemblée provinciale. 2, na muta hôtel de ville. 3, na zape muta Zandu te. 4, avantage nanga naza leader de bongo côté la bango pour la nazo côté la mututé Timothée Lenoir combat nangeza ka peuple mais peuple wana za na besoin na biso ba leader to la kisaye nzela to beti sami mabagwa to suis sur le lem yango wana bozana image à saut de mouton ici ça veut dire tant ba ko lancer saut de mouton et que ça ni et que sunga biso par rapport à makambo embouteillage. C'est vrai que mboka na biso fonctionnera na informel wana mingi za makambo na biso ya koteka ao mais to kende to zonga biso nyonso ndenge toza ba responsable père de famille totala na nos conditions Zandu ezali wana siko likambunde ko mwali m'a posé question félicitations et que les canaux télévision le chef de l'état Mokonzi Mboka Fachi Beto akoyoka premier ministre akoyoka Gentili Ngobila akoyoka politique nini bango bazo dégager pour na ko stabiliser bato ni soit tekara na Zandu ngai logique na ngai na monaki par rapport ya kokita na Zandu sur terrain Zandu ezo mériter réhabilitation et que l'obiso Zandu ici to attaquer pe Gambela to longwe Gambela pour nani to koti pe ba wenza selembao ba wenza bumbu lelo soki okokome mamundele étranger nyonso au continent na marché liberté fierté zali marché liberté za na sens tout est canalisé tout est bien orienté. Or la référence en République démocratique du Congo dans la ville-province de Kinshasa c'est le marché central où ils ont soit 15-20 000 personnes mais dans quel état basi basa ka petit besoin de ngeni. Mais vous avez fait par palier, donc ça dit basali. Justement parce qu'ils ont qu'elle pas palier. Non, bakangi totalement de ko to kende pe na moi solo. Bakangi totalement. Les journalistes il faut aider. Tant lobby que bakangi Zandu nyonso c'est faux. Kato ezo sala. Louvo ezo sala. Babaki sina baba musu itage ezo sala. Ba mama mingi bazalaki na Zandu awa administration ya Zandu. Et memi bango sur instruction du gouverneur bobenga ngoni na wenza zigida
bamisusu bamemi bango na wenze ya Gambela na wenza Kalembelembe d'ailleurs wenza Kalembelembe na kosenga pe na bourgmestre alingwala soka koko yamba biso ndenge bourgmestre Fabrice Ngoya yambi biso tokendo visiter Kalembelembe mboka eza ya biso. Le temps est difficile mais to vivre pe na condition lokola bato condition ya zandu oyo to sauver pe ba maman ba bokoli biso na bilamba tombola na malewa na ba boutique na so ba indien ba libanais botala ba boutique oyo. Même pas au Congo-Brazza, même pas na Rwanda, même pas na Burundi, nous pouvons avoir des boutiques comme ça. Ça veut dire que c'est une canalisation. De côté de ça, on a des zandu, on a la preuve. On a des zandu pas libanais, on a évité. Et là, on a évité, zandu dans l'administration, on a une avion autour de l'administrateur. Alors, les problèmes sont alignés. On a des zandu, on a des Jamal. Jamal a longé qu'on a na 100 jours à commission na zandu. Et là, quand on comprend et là, que ma politique à Congo interprétation. Nga naza limité dans ma réponse parce que je suis pas de l'hôtel de ville, naza député provincialité, na sala na zanduté. Mais tant leader d'opinion na sali démarche moko normal. Na komeli bourgmestre a sengi permission ya gouverneur abi akita. Almona akendo sala analyse pour ne sunga opinion. Tozawa ate pour na ko chauffer milimo bad, mais tozana pour na ko sunga opinion ba ye bandenge nini moi ba